Kisongidi la mama, la ligne a tout naboya. Tant que tu poses informé, tant que tu es informé, mon talibon m'a dit Gazawana, tout ça l'année à la Ganafu. La tia Kaina n'a coûté. Attends, moi, on a eu Binissa, il vous passe. Baluka Kabuti. Nalibanda wana zanaye, vous avez l'andila. Batema pour moi, va communier avant la recherche. Va follow partout. Bana place à Rolanda na kisaso ezana ngote bakomi ba ris. Batana makutu batanga place Rolanda me batama bombe tondani yere. Partout tera bangomba ba dixi pena bato vanda. Place ya ngo ngo fana ko kelefana ngona ko fana kata mwana ngana likamoni na ngomba na boti pena na sepe na boti ya mwana ngai tali. Bato mama na botali boma. Place tsa kuna na senu pepe to na telema. A été télématé na lobi a partir d'aujourd'hui. Kaka ndenge ngana yatima kona ngana kati na ndako. Soki mama no ayawa. Akobima molibon zilana musekana ngo bino pesu mutazali bongo bongo baseni pepite isane mikolibele isala bamvula oza kumanke bakutino oza kupipe kolela na yo ilo mane se yake mo bilambe ye deko yo yana bilambani akwenda baba nzanza bana popi mo biloko na saite ndako na bilo ko masalite Moyo abota ka yonde ngini tamba boti yo ya komi liboma yo la ndaba mana yo pona tumono museka ngaza kuluba yo zo kuluba uzo mona pete akuzongisa pete aza impoli tuzo kuluba wazo kuluba te yo mo kuto to ba tele mele tele fie c'est que yo pa la longue moto liboma mi bare o carré batami ba mo carré ko kilo na mwana nana mo salsa bino ngai sia babisa tapata na suka ndako yo te na to bandisa piero ndako ete ndako bata maboma te lokola mama na tini boma mwana pa kokoma liboma Tokenda. yo na nana kuto Tokenda. ali ngana ngande mo Kama bini musebya ngaje. ali ngana ngande bongo te So ko kwa na ngai na bala uje. Ya tukenda. Oyi. yo tu ablo dasie makaya Nanda. ko ni ngwa kasina lo bi makaya batika ngapo yo itu sama 10 ans plus tard ni bon nani waboko na bana pie yo sko la place le bana maman na liboma awa te kende kuna mkela nga quelque chose sama Enya mangu akunge. Yaka tubima. Sema na tata na yo tata ya nani tena jolo tata makaya tosito kwa mikolo imagine yo po kuzala ndenge mo kende liboma bima yo ndo za kabira ngita uka pesa obi so bimaki ya ero te makaya ero ti ba te ero parce que bon pena za vraiment la bandala ce qu'on est poni na ninga gael mulo poni bandele ya bolingo na biso azalaka aya si on passe aussi nous za mingi biso ba oyo natif na biso ba nakati ilo va na commune lo mi na commune te yangeye bani lemba Lemba. Et ya solo te ngalemba ya solo no yebisa Lemba oui bana partout nga natif ya lemba babani pona moi c'est natif to natif ka les deux mais nga pena na bota ma pena ma to ah bon ouais na bota ma ma ni wa ma ye natif abanda mais nga na za na besoin sur ko mikolo na sala base na commune tu vois c'est dernier temps le quoi na na base na ngami na matonge pourquoi parce que dans le moment la calme pourquoi mais nga na bota ma na vista moi les gens ne savent pas tu nga bota ma na vista mais on a évolué trop na ba ocho donc mon local nous faisons partie ba villageois et papa oui ma il en est déjà depuis qu'il est parti oui mais c'est ton vieux mais à son nom Moi, je n'ai pas trouvé des salamis, hein. Comme tu avais dit le matin, la Lekiona et je ne sais pas. Quoi, maman?
Maman. Quoi? Tu pleures? Ne me dis pas que tu pleures, quoi? Maman. Arrête de pleurer comme ça. Attends, chérie, je comprends rien. Tu t'es vu pleurer comme ça, Nazo et Oui, je savais. Molokai. Oui, dans le quartier Batouni. Village Molokai. Oui, nous sommes parmi des gens très influents. Ah, mais il nous manque, hein, papa. Ah oui, hein, à quoi là depuis déjà. Qu'est-ce qu'il veut? Les habits. Les habits peut-être au Kati. Omar au Kati. Et la monnaie déjà comment? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a un barbatan été, hein? Ah, un barbatan a été. C'est pourquoi tu veux varier comme ça? On était dans bonne humeur et puis maintenant, paf, de tout changer. Pourquoi? Hein? Est-ce qu'il y a pas une fois dérangeant à l'échelle? Hein? Et dérangeant à dis-moi. Hein? Mais on a bien que ça t'en a été. Voilà, bip, bip, me va se rappeler parce que tu avais coupé. Prends le téléphone. Soyo solo était comme nous sommes en place. Allô? Tu dis? Non, Lazare, quelque part. Problème? Maintenant là? Non. D'accord, Nazo est passé. Oui. Ok, j'arrive. Quelque part, problème. Chérie, Maintenant là, j'arrive. il y a un problème à la maison. Quel problème? Arrête ça, qu'est-ce qui se passe? Maman. Arrête de dire ça, s'il te plaît. Là, c'est quel point tu as touché? Maman. Darling, il y a un problème? Raconte-moi s'il y a un problème au lieu de faire ce que tu fais là. Nazo Kokate, lorsque tu pleures comme ça, Nazo Kokate, je comprends rien. Maman, biso to souhaita teka comme aliboma. Eza makambo ya Nzambe, on ne sait jamais un jour. Je sais pas quoi dire la tête. Mais tu dois te calmer et tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Ils ont moi, situation à la maison, je dois aller rapide. Les autres, c'est puis j'arrive. Dina! Rose! C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'il y a? Omar. Par contre, dans la voiture, on est rapide. Dans un bimano, c'est bon. D'accord, merci. On va pisser la feste. Omar, voiture yo pas musama. Oui. Mais yo kobima On va faire ça. nayebisi yo okobima te et puis okozonga te po kela la kuna. Lelo zaki tourner yo la kuna. Mais okozonga te. Je ne vais pas dormir. Okozonga na yo te, okokende pe pa ite. Ils sont quand même tolérants aussi. Tolérance zéro. Tolérance exacte. C'est pourquoi nous sommes Nakayi kotanda. C'est ma maison. Je ne te connais pas pour faire comme ça. Écoute, Je suis pas britannique. Non, non, je blague pas, tu stop. Non, tu ne vas pas. Tu ne vas pas, je refuse. Non, non, bon, non. Non, non, non. Pas question. Non, pas question. C'est pas un problème. Dans mes bras d'abord. À l'approche. Tu sais bien ça, j'adore. Écoute, hein? Je vais faire quelque chose pour toi. Là, comme et puis je vais revenir. D'accord? À une condition alors. Tu veux quoi? On y va, nous deux. Oh, je sais. Ah, ben oui. Ah, mais c'est impossible, toi aussi. On ne fait pas partir, nous deux. Hein? Écoute, regarde. Je ne traîne pas. Je laisse alors. Hey!
Belgique, on a mamie Diatas. La maman Willy Niwea. Bah, il va souder? Oui, bah ça bien, bah ça bien. Ah, la tenue parce que bah là, quand ils sont bons, trop se bailler donc. Bon, bah, mon union sur bah ça bien. Tu sais pourquoi je t'appelais? Je t'appelais Dina. Apparemment. Mais regarde-moi, non? Le monde a gagné et sort Dina. Tout un peu. Dina, moi je t'aime beaucoup, Dina. Je t'aime beaucoup. Des fois, toi, tu ne sais pas. On dit que non, Bimana, t'as la commune, mais t'as la maquille. Macha. Oui. Ils appellent ça mon salami. Nous aussi, on a un problème. Je t'aime, Nacha. non. Personne ne va savoir, Dina. Je vais dire à personne. Nacha, pardon, Kassi. Tout sur le monde parce que boy, vraiment. Dina, s'il te plaît, je t'aime beaucoup. Nacha, Je suis ton ami. Nacha, occupe-toi de tes affaires. Ah, bon? Occupe-toi de tes affaires. Hé, papa, dégage. Dégage! Sale garde. Dégage, s'il te plaît. Toi, tu es qui? Dina? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'y a rien. Non, camarade, non. Il faut y que non, continue. C'est dit mon vieux, je m'en dis les jours où tu Non, attends, je vais m'en dire quoi? Les jours où tu étais ma grande Ben, sœur. je m'en fous, hein, moi, je m'en fous. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi, je ne sais pas. Ne dis pas de bêtises, tu ne sais pas. Tu faisais quoi avec lui? Dis la vérité. Dis la vérité si tu pries. Qu'est-ce que tu fais avec Dina ici? Tu me dis aussi qu'est-ce que tu fais avec Dina ici? Frija. Apparemment, moi, je suis qui? Je suis qui? Yes, c'est du bon. On te respecte. Yes, c'est du bon. Mais Yes, c'est du bon. Écoute-moi. Dina, ça pour s'embrasser. Quoi? Oui, c'est ça. Maintenant, pourquoi tu mens? Toi avec Dina. Cette fille est monteuse. Cette fille, Apparemment, tu es monteuse. Toi, tu veux plus ma soeur, oui. Pardon. L'autre fois, je t'avais dit que. Non, mon nom, c'est Dina. Qu'est-ce que tu m'avais répondu? Non, c'est du bon, je sais rien. Non. Donc voilà, Frija. Je vois que c'est comme si mais je mon sac à Non. C'est ma vie. Je peux faire tout ce que je veux. Pas tout ce que tu veux dans oui, cette équipé piloté. Avec Dina. Équipé piloté dans le lobby. Mais n'importe quoi. Oh, mais oui. Regarde. Je n'arrive pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a de grave chez Dina? Toi, Dina. Moi, je peux bagarrer avec Dina dès que tu me vois là. Même si tu bagarres, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas mieux gagner. Tu vois Nacha chez maman. Dina va me sentir aujourd'hui. Je parle de choses sérieuses, ok? Et sérieux, Janine. Toi, tu es un garçon Saddam. Et Ngalelo. Dans mon azalaka awa, moi, j'agissais comme un homme. Ce qui papa na maman, basali ma kamaloba, toi, tu peux dire que non, faut pas le faire. Ok, ma gueule, papa, quand il est dans binoté? Non, moi je vous demande, ceux qui ont un poste loco, on a la tine de toi tu viens à la maison, la tine on va monter ça dans le mais ngala kana mbongo eza prometé privé et ya promené nini yango libisona. Qu'est-ce que vous manquez? Les sauces, il n'y a pas de hiatus. C'est ça? Les poirons. Simplement ça? Maman, simplement ça pour la nourriture. C'est ça. C'est ça aussi. Ah oui? Mais moi je suis trop inquiet de voir que même papa molo minute. Odi tiro ba tikelo apo sakali na bato Etsoka yo moko na sebe ya nini yango. Français ni nango la kisa. Na mona futeli yango bongo ti. Ngapi amutu na apprendre na ba devoir. Yango matraso likolo. Nini yango Kilimanjaro. Mais c'est pas normal. Eh oh nini yango moi si ni. Oui, je parle maintenant de la femme, c'est bien parce que oui, papa. Comment bino boko yana maman, soit disant na papa qui n'a pour dire n'importe quoi et pas moi si nanga. Écoute, maman, n'importe quoi à quel sens? Que moi je voulais berger ma belle-mère. Et ça vous concerne Yawa? Est-ce que tu tout ça par ma chinois? Qui vous a dit ça? N'est pas mon père. Il y a maman a dit. Avant de se dire, maman, yo moni ndenge ngana ya lia wana boy na ngabo za la surprise ngana di
Maman surpris na nini on a poussé ni pembela be maman na nina ebisa bino kaka maman na biso abeleke malade ndenga jana zaka na bafulu ba kimbute toto no maman na di maman na fanda kana bafulu abi ekuta na kana fulu ndenge kawana na ninga kana ko na fulu ani kana ete ya le bakelo rote Mimi hein je comprends bien Mimi nde aye ko bisa bino ko ngana lingi na bokola mama bokilo nanga mama ya darling liboma et puis no bolobi te il faut boya pour ba ke esala mate nani alesa kanga to nana bisaka mbongo na ndako wana ngamu na ndimina fandi sai et solo fandi sai je l'aime j'aime darling na ko dira mama na ye na so kelo kola yo mama D'accord. Yeah. Ibanga. Lelo yo mutoko kuku bananga ibo. Yo. Ibanga. Yeah. Elo ke zaka makasi. Zilana mama na bana ye. Yo sana ngai. Butu batu balala ki. Mengai na za kutufia. Na mama na ye. Ibeka. Oh yo. Ba diaria wa kutoi mai si mama na mukongo. Alembinga na kangi yo. Ibeka. C'est pas la raison parce que mais je suis libre ya ko linga moi sur la lingi. Libu wetele mi Bila linga mama na ye. Tata na tofa asibili bumu apeye. Asibili bumu abili banga. Ah Piero. Ota mwana mwasi ngomengwea na ndako. Mwana mobali. Ya balinga. Uzana makamba kusala wati. Naza na baba lekela. Papa na posa sona bango s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect. Piero, la Francine na yo. Problème nanga. Oui, bilomba. Oya biza mankama. Papa. Ici. Ici. Celui-là Il y a Piero. Non, c'est pas Celui-là la bangwa. Pas de ton Non, nous yo kaye. Quoi? Celui-là. Aussi binga. Aussi bien, très bien. Oui, la famille se compose. Papa, maman et les enfants. Problème est até nini et salibino. Allez. Fata. Papa c'est kufa likolo na bilote. À cause na bino ko kenga bino ko esala ki songi ya koloba que ngai na et puis bo quelqu'un mo wapi. Biso. Oui. Ya Piero. Biso. Ya Piero. Biso. Olinga na remplacer bino na ndako. Darlinga bima. Problème vous êtes tous trompés hein. Biso to yenda kuna. Osa mikolo bolu ka basi na bino. Biso to ya shuni na ndako. Motaki na ndako na ndako. Oh. Ali boma. Oye, to pe solo to yoka ki on to yep se. Maman, vous en pèse bon pour. Ya quoi? Maintenant ya quoi? Papa, na beila. Na kufa likolo na. Kufa te mais nazo encourager moi si na mal à l'aise, c'est pas normal. D'abord c'est ma femme. Biso to yo ki ke ngo. Jalo kusimba ngadi kola liboma wana. Yo, bayi bayo. Bayi banga. Biloko na ebunga. Biloko na ngebunga. Ai, Biloko ni. okotuna nga okoyeba te. Mais yo, biloko no ebunga kaka. Yama yo na ndeni. Eza dina. Otuna nga ndeni. Kiki naona ngai. Bata malonga ba kufa kata mboka oyo. Baso bamona yo te mutaliboma ya kizengi o problème na ngai. Bana za kizengi. Bata malonga ba kufa ba baso ti o ba bongo te. Asa kizengi na ndeni. Asa kizengi. Omoni nzoto na nga bakosimba. Mais molimo na nga bakokoka te. Mopaya zoba. Yama yo soza likambo yebi oyebisi pe biso fongoli biso po asa kizengi akoyebisa bino nini. Mais yo
okoyiba yo Kizinga olobaka mabo. ete ya bino Biloko na ngai ekobunga te. Po na yebi yango pe te. mopaya zoba ete ya Merci. potikela malamu Ya mayo. Osala bote lobaka. Na yebi moto olanda ye. ezaki oso moto olanda te bebiche omoi motu ere moi soki oloba likambo fotiana litoi oyoka makambo nini na oloba kolinga te oloba mpo na sentiment Bolanda mayo nini? Ma eza kizengi te. Moto alinga olonga bilamba na miso na biso eza moto ene esala. kasi yango nde problème eza te yo oyebi sikoyo aza kizengi okolande po ani Kasi bino baloba nanga boyo na yoka nini? me tika kasi te eza lobi akei na ye mopaya Nasiliki te. Ngani nalingaka alanda nga ka bongo ambuya nga makasi. toseki na biso eleki nango kaka. Toseka kasi. oyebi ye ndenge azalaka sikoyo olanda po ani okomokanga yango okomosilika Moi non, Pierrot, s'il te plaît. Tu es dans la bas. Maman. Je te la laisse de mon cœur. On peut approcher tout comme déjà. C'est dans le bipédé. Touche à ma bouche. Je te la laisse de mon cœur. C'est ça. Non, oui, c'est bon, maman. Allez-y. Doucement, doucement. Maman, doucement. Allez-y. Nous sommes déjà arrivés. Je te la laisse de mon cœur. Maman, awa. Mais tu as commis déjà alors. Bah, s'il touche bien maman, alors moi je vais fermer la porte. Parce qu'elle peut sortir. C'est bon. Nous sommes déjà arrivés, maman. Non, je dis c'est ta maison. Maman, c'est ta maison. C'est ma maman. Hein? Simba yaka maman. On va se calmer, ok? Ça, maman, va là. Moi, je veux préparer. Attends, je vais préparer ici. Je vais préparer la chambre ici, maman. Tu as la clé de la chambre? Avant la chambre, ok? Envoie la chambre ndenge nini, hein? Oyo panza kuna la kata ta yo moko. Par là, tu veux dire quoi? Dis-moi, tu veux dire quoi? Et quand maman zana, on se côté la chambre, on se panza no se za kuna. Ba miroir milene za kuna yo chambre ndeza. Mais non, makanisi pas vanda wapi. Comme maintenant, on peut se makanisi vanda wapi. Dis-moi. Maman. Avanda wapi, tu veux me dire? Parce que chambre ça pour monter vanda, ok? Et apanza bino quoi panza te ngai na lobi avanda wana, ok? C'est pas un problème. Toi, tu comprends pas ou quoi? Non, je comprends. Et ici, tu comprends? Azana droit, il y a cause à la bien, là dans la chambre, et pas de problème. À ta panzignon, soyez ça. Maman, eh. Je te la ça se fait pas Ce n'est pas normal. c'est pas normal vous savez que non on a bâti là il fallait nous déformer pas jusque là quand même même de la famille, je vous dis normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dit que si tu es notre grande sœur, tu vas faire de n'importe quoi. Tu fais de n'importe quoi. Si tu savais que non, on s'en a bâti là, non. Fallait nous prévenir tous à faire. Ah bon? Mais oui. Je suis assez grande. Je dois faire tout ce que je veux. Tout ce Et que puis tu je veux. suis l'aînée de la Moi, je vais famille. dire ça à maman. Tu vas dire ça à qui? Oui, à Mais maman. c'est pas dit que non, ce qui. Comment tu as mal fait. Je suis désolé, je suis déçu de ce que tu as C'est fait. bon. Je viens de te parler là-bas derrière. Pardon. Laisse-moi. Tu vas t'expliquer. Je ne suis pas votre amie, c'est quoi ça? Je dois faire tout ce que je veux. Non, pas tout ce que tu veux. Pas tout ce que tu veux, Yanash. Tu n'as pas ta voiture? Oh. Tu as profité de faire n'importe quoi avec ton copain. Quand tu as acheté une voiture, non, dis-moi, au sommet déjà mon tout cas. Et tu nous dis que non, je suis l'aîné de la famille, je peux faire tout ce que tu veux. Pas jusque-là quand même. Les impolis que vous êtes. Je suis pas impoli. Ah. Je suis pas impoli, La Yanacha. voiture de mon père est ma voiture. La voiture de ton père, ce n'est pas notre papa, à tous. Est-ce que moi je dis ça? Et là qui c'était que non, ceux qui n'ont pas bino et bongi bino boss dans sa kananga. Hein? C'est pas question que ça kananayo. Il faut quand même du respect dans mon mobile. Dans cette garçon bosanaye. Hein? Ok, au Tamboli, tu as fait de n'importe quoi. Il fallait nous prévenir, tous voir même Tarsi. Ok, la voiture que l'extérieur. Et dans ces cas, c'est PNA. Ce qui est fait est déjà fait. Merci. Ouais, Mais je n'oublie dis- pas que je vais dire ça à maman. J'ai déjà fait ça et puis je ne suis pas aussi votre amie. Je m'en fous, je m'adapte.
Tu vois, non? Tu vois? Moi, je vois la connaître. Ça, la boule. Donc, bête le voilà. Voilà. C'est bon? 3, 2, non. C'est ce que je mon faux. C'est bouillé. Pas. C'est non. Pas. Salut. Pas. Tu l'as dit? C'est ça la mon 4e fois. Banda una bête nzete toke. Mon quoi c'est? Bête ma cache. 3, 2, ta. Toke. Kita. Encore. Encore. Maintenant on a droite, gauche. C'est bon? 1. C'est bon? Ok. Ok. Fobaluka penza boye. Opesi mukongo na muninga za na sima. Chef. Voilà. Tobandeli. La place ya osala mouvement oyo. Oza boye, tobana na boye. Otala boye. C'est bon? Tan. Kuna. Waka. 1, 2, 3. Arrête. 1, 2. Non. Là, vous savez, 1. Le bon qu'on a eu, et qu'on vous monte, limite en gros. 1. Ça va ça, mouvement et moulin. Sautez boule. Au cahier, le bon et moulin. 1. Tu vas dans l'eau, tu vas à tu vas dans le côté boule. Tu vas à côté d'une pensée. Tu vas à gauche. Tu vas à gauche. C'est une gauche, ngaye aya kisho ulebinde kono ezaiba ina za kusekretele makambo ezaiba ina za kusekretele. Bonjour. Excusez-moi parce qu'on a un balai pour jouer. Attends, mon commissaire. Alors, faut qu'on va vérifier. Ça va, maman? Bon, le coup de la bande pour oui, tu bien. Arrête de trucs là. Ça va tout passer à la baisse. Tu as mon bande pour nani. Ce que tu vas koya bo tu vas verrouiller en go côté wana. Ce sont des séries normales. C'est normal. Oui, des histoires à ma famille. Dans ma bouquet. Nanda ko soki na ye, na na mera te le côté, le désert, ko tonga be bongo, ko kota be bongo, ko tonga be. Yelo etata no moto ya solo la nayo, na yaki be ko accompagner. OK. Siko mame. Omoni ata na Bible pe Isaïe. Moïse tanganda kusolola na Nzambe. Atikaki bango. Tala tadi papa ya pamba. Atikaki am. Ti amati na ngomba sinaye. Biso to kusolola na atiki sefura mwasi na ye, atiki bana na ye. Cela veut dire Vas-y papa. Vas-y ngaya kende. Ça va moi. Ok, c'est bon. Christian, c'est là papa. Na kangini dans côté. Na ça que répète faut ya chaque jour. Moni aso so raté ka jour moko. Ako ya jour mususu au moins mamulura o baté na bana wapi na suka wapi. Mais tout ça boy. Dans ça c'est no lobby. Bo salango après dans so akala o wana kala. O bina na bandité mi balé, bozongi nango. Ça va? To ka bana bongo. O ya danse ensemble. To so ensemble ya basi, papa, mbali à part. Ya basi Sili, après mi bali. Tout ça la boyoko. C'est bon? Ok, tozongi sima. Allez, chef, tu es au côté de la boyoko. Tu es au côté de la fille. C'est pas les filles. Tu es au côté. Tu réfléchis déjà lobby. Le bobo, ça, tu réfléchis déjà lobby. C'est bobo, ça la thé.
Restez là. Papa, maman. Maman. Non, maman. Mais c'est normal, je dis. Likamuni na grosso likamuni na nali azala wana eza mabete, maman. Pierrot, laisse-moi, non, dans la chambre. Chérie, regarde mon téléphone est là. D'accord. Pierrot. Iloko nyonso tuza kufila pona mwa mwengi oyo aza nango na kuntu alaza nango bikoma. Zila na tuna. Okukuzala mobile te. Ah non, museka, vas-y. Je sais peut-être. Alobi okoya kokende mbeka kilo nazanga na hepatite na temi na yo bato balobi nanga mama hepatite egi lobi nanga longola temi kokufa ngai yadi te yo nondela mulu nabota mwana na ngai pieno naboti yo nakanisaki okoyokelanga te kilo te Maman, arrête de pleurer. Quelle est la raison? Il y a la maman. La raison c'est si. Yo ya ikola bana musulite. Babimisaki yo kubimisa, yo bima na voix basi te. Basale yo circoncision. Allez pour maman yo bima.
boyoka ngai te Piero. nazo comprendre te botanga na pasi na comprendre oza mama na nga na linga komingi moi aussi je t'aime beaucoup boya mwasi oyo Non. auti Écoute, na Baba. malédiction mama ne liboma esika to liboma toyebi te soki ayibaka biloko na bato soki batambolaka na nani nzambe ayekopesa punition yo likozwa punition wana ndenge nzambe eza inesite ntango mama ne akokufa ye mpe mwana akozwa liboma akola place mwana obino bokobota akozela liboma nakoma na famille ya bato ya maboma sielo naloba nini po oyoka ngai Piero tika ngai makaya tika ngai mwana likoyoka ngai te Piero, umwana mama za kuba. Iliteni na ya. Soki mama na tuna bana kubela maladi ya sikre. Bi tata na bi. Bingu bana pe fo moko alanda sikre wana diabète wana moko fo. Ndengi bla maladi. Ok, j'ai compris. Ça fait très mal lorsque mes parents, je sais que vous êtes sages. Et comment sagesse nous sur Oko Yanamai? Papa, je vais te poser une seule question. Voilà. Negozala maman. Ce qui est salamaka que maman ya maman, donc ma grand-mère oya kufa mawete. Azalaka liboma. Il y a la raison que obo ya moseka. O aza mwasi na yo. Aller quelque part, rentrer quelque part. Merci le gonya bana ya mboka na ngai moko bana ya mapele promise bana la terre. Merci na sepeli na bino ndenge bozo bina bosali ngai ba pour de ça. Donc ndenge na zaboye vraiment na yoki bien. Mais na ko sepeli mingi lisusu na loketo Christian. Christian. Ce n'est même pas un calcul. Moi, j'ai ma mariée, ton maman. Vous aurez même pas la réponse. Ah oui. Mais alors, moi maintenant, si c'est pour créer le Koyasika, Tope Ezala, je ne sais pas, mais je l'aime. Maman, je l'aime. Moninga. Papa ta mabalaka yo basela ka choisi. OK? Oui, azalaka libre ya kosala choix. Et moi ton fils, je t'aime. La linga ka bino mibale, je vous aime. Le linga na lingi mwana mwasi, tant na lingi mwana mwasi wana. Il faut la linga na famille na ye parce que bano to kobota pa kobenga bango ba koko ba kobenga ainsi de suite. Moto ali bomo côté ko benanda. C'est bien. Azam mwasi lokola. Nazo lokola maman nanga. OK? Nazo lokola maman nanga. Je supporter. Papa. Bobana maman, pardon. Bobana ngoti. Kana bucho babu itazo bimisaka basala na ba s'il vous plaît. On a toi dia frite. Bon on appelle ça ka. Provision na tiaka. Nyoso na salaka. Et pour déranger ma femme beaucoup ta on a dit. Ayo ko sala lisusu. Ko sala pe bon. Tinde la biso pe biloko. Oyebike olia di ko kumpa. Oyebi le kumpa. C'est quoi le kumpa? Moyo. Yango banana. Ndenge bozo bina boy soki bosisi kaka ye. Christian. Aya
na ndako ya kozwa bino baorange ata bagoyave boli ata goyave mpo bozwa courage merci lokonya na nayebi bango nyonso minei nayebi bango nayebi batata na bango bana bamama na bango lokonya la tante qui, Nathalie, tu criais, c'est pas bien. Bien parlé. Même ce beau moi, la vie, moi, c'est nyonso. Tu vois, Ata Yosa Yana, Yosa Mbali, je te jure. Non, bah, non, je suis l'autre. Donc, devant toi, quand tu parles, je te jure. Non, t'es pas une fille. C'est vrai. Tu es un garçon. Ah, vous autres que c'est une ganga. Vous autres que Non, tu c'est sais, une toi, ganga. franchement, ça me dépasse. Tu es un garçon. C'est du bon. C'est du bon. C'est du bon, mais tu parles. Ce sont des illusions que tu fais. Quelle illusion? Tu es un garçon. Quelle illusion? Oh, c'est mis aux gens qui ont la gamelle, aux gens qui ont fait comme des tu me connais ça, à chaque fois. Hé, je t'entends. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne sais pas qu'il y a un mobile le quoi. Tu n'es pas aussi. Tu n'es pas chez toi. Maman, la fraîche. Je ne comprends plus pour vous. La ligne fraîche. Ça, c'est la fraîche. Bonjour, papa. Papa. Ça va, papa? Mets-toi ici. Tu me manques. Tu peux papa. Yo, fan de Sanga, tu connais na salon. Tout seul, papa. Comment est-ce que papa n'a pas non, excusez papa, non, ça va Papa, quand c'est non, papa me sentait, c'est pas poli. Papa me tentait, c'est pas poli. Mais pourquoi ça va pas? Je vais te coucher. Non, non, non. Eh, dis là. Un peu de respect quand même. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va? Ça fait longtemps, hein, papa. Et combien de bobins à matin? Et coquille, papa, vite. Et coquille, Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Apparemment, toi, tu m'énerves. Hein. Tu ne sais pas, tu m'énerves. Tu m'énerves. Tu dois respecter ta papa. T'as manqué des choses, c'est une merde. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Papa, arrête de dire n'importe quoi. Papa, oui, qui noté. Bon, Kadé, ça va? Hein? Tati qui est artiste. Kadé. Tati qui est artiste, oh papa. Mais on a pas de non? On va papa. Pas Carlos, bonjour. Bonne. Oh. Parlez que moi, les gars, papa, me l'a eu. Comment on va pas faire signe? Hein? Bon, donc, je ne sais pas. Si c'est soi-disant Curtis. Papa, franchement, soi-disant. Parce que moi, je sais qu'il est cadreur. Je sais qu'il est On va cadreur. s'afflammer après. Après, hein? Papa? On va s'afflammer après. Je suis là, t'inquiète. Ça va. Ça va. Ça déjà pour Bima et puis. Les années.
Bonne Fuluma batoni basola, fuluma batoni basola, bo bimate. Botema papa ba basola, bo kuche politesse boyeko. Oh, boni boye non, bana boye kana na oboko la te boye. Ah, boni boye, quand tu toi, tu es trop cher. Vous me dites que vous avez pas sonné là. C'est quoi ça? Mais toi tu vas rester ici. Tu es oh, pas trop pris là où je suis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais papa c'est joué. Oh, maintenant que tu partez, c'est fini. Pas côté. Papa dit pas chopi. Papa charti. T'inquiète. Mais Lino, voilà les sous. C'est comment? Bon, ça va un peu. Un peu pourquoi? Mon cousin. On est cette question pour tout le monde. Nini souci? Comment on a mon cadet? Je peux papa, la pousse, c'est que on a ça, il m'a jipo. Voilà. Tu vois? Ça te plaît? Cadet? Tu fais pas ce nom, non, je peux que combien de cas. Moi, on a bota moi na mobali. Il est devenu comme une femme dans ta maison. En fait, cousin, je ne sais pas pourquoi il faut y avoir d'inquiétude trop dans le problème il y a Curtis. Parce que même les opérateurs d'accord. Pardon, problème il y a Curtis. Au changer moi na combo. Mais cousin, au moment où nous sommes avec fort pour tout récupérer. Bon, moi na CP va bien Curtis. Bon, tout ça là. Bino boza papa. Quelle sorte de papa? Oh, banande, bakoma kokonza bino. Moi na lingi ba bengi na kombo boye et mon cousin au mitiki. Pendant que ça responsable. Dans de telles situations, il faut pas aller trop vite parce que tu risques pour brusquer moi même dans son état. Alors, toujours ça là, les efforts de notre côté pour te récupérer. Mais comme pour l'instant, Aza Bongo, tout qui n'est pas Bongo. Vous voyez? Mon frère, si c'était ton fils, même procédé. Quel procédé? Curtis, c'est mon fils aussi. Hein? Même procédé. Alors, tu peux s'attendre à temps. Hein? Faut pas que Yango et les Misayo Boye servir même l'eau on est la tête directement ou nous s'est dérangé pour l'état à Curtis. Mon frère, hein? Sinon, quelle solution? On a moins. Faut pas dire ça. Oui, faut pas dire ça. Sinon, aucune solution. Comment ça? La solution est entre la main de l'Éternel, mon frère. Il y a une solution. Fais ça, t'es pas y a moi, nananga. Tant que son père, je ferai tout possible. Parce qu'il nous a mis à
oya libumu wana oya kitoko wana mwana yango ndiri aza na bilanga ndiri aza na bilanga melifa loluba nelingaki nakende mfungula ye kuna na mema yao naluka ye nakoluka ye makonji mame matoko banakembo shwa mame kifumu yebedu shwa mukonji ezalaka pamba te mukonji aza mutu moko aza na eloko na ye ndenge yo boyo oza na eloko na yo eza te lokula bapumbuli wana basage wana baza bailoko te mame matoko banakembo soirée on bombi téléphone à quoi on a fait pas on a charge on a charge on a lu la charge des money et aussi l'accent yo na de net sur les petits tu vois fini na ngai la charge oh na bete ba geste les charges moi tu m'as longa ninga tu ninga ba si ma téléphone moninga na oti on a ningi na ngai ça bien maman. Maman, tout ça pas me yebise tu toi bana yo. Ozala boité. Ozala kanda, zup mana kanda maman. Ce boité au kanda. Ozala ki boité ma absence à papa na bino. Na kata ndako. Elo be na ngobino elo kote. 4 jours. Papa na bino zo tia makolo awa te azomona te. Et bon, qui gagne ça na imera bien na ndako yo. Mais maman, yo za numéro papa na bino te. Maman ça nango. Toi t'en as pas? Dani maman mais alors qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? Maman s'il te plaît. Papa te fait 3 jours, 4 jours, maman. Azuma kananda maman. Et moi tu dois aussi déranger ma casse. N'importe quoi. Obi ba tu boni bazwa ba problème pour na makambo bino ozolo. Obi ka kende 3 jours, kende 4 jours et ayaka nae et finalement du coup bokoyoka que azwa ki problème quelque part. Mais maman hier soir on a solé na papa bien bien. Ah OK, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi est-ce que il ne vient pas? Hein? Soko luka kyoye bango, on luka kyoye bisanga. C'est que luka qui te se limite que juste papa bonjour comment tu vas machin envoie-moi l'argent, je veux l'argent comme ndenge bomesana, c'est ça non? Ma soeur ni papa zuyate mais na façon oté. Ozo mana kanda nyoso. So ozu pom na nzela maman. Oui, parce que je vais à la recherche de mon mari. Non maman. Vous attendez votre papa calmement là-bas. Omar c'est votre papa mais c'est mon mari. Vous comprenez? Bobo yana luka papa bino mais bobo yana luka mbani na mati. OK? Maman, c'est pas un problème. Mais tout passe en ta journée à l'eau. N'importe quoi. N'importe quoi. 4 jours, c'est déjà trop. Plus rien les banarana 2. Il faut être éveillé. Tante Nabino, Tati Moussou, Moté, Mathéophile, Moté. Azo, c'était chaque jour que Sabino. Soyez éveillés. Mais Bino, toujours. Maman, s'il te plaît, n'importe quoi. Non, maman. Ah! Moi, je vais oui, après. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour frère. Merci. Merci. Prenez place. Merci. Papa. Naza c'est trop vanité. Ok, gloire à Dieu. Parce que à mon exemple, avant tout, tout le monde. Merci. Tout le monde. Éternel Dieu des armées. Oza nzambe oyo bongo na matena bo nzambe na yo osalaka makambo oyo ekokanaka na bato te osalaka makambo na volonté bo nzambe na yo Seigneur Dieu
natiki momo epai na yo merci po tindeli biso frère na biso ndeko na biso tika bo nzambe na yo ezala na biso elongo etomboli kombo na yo te evanda kimia na kombo na mosantu nde tosambeli amen. Merci nzamba pambola na yo na kombo na Yesu. Merci papa. Kombo na ma frère papi na uti na église tonga epa na yo place wana na komi wana effectivement bayebisinga aussi babimi na kiti déjà nasali tout natuna adresse nde bapesi ngai adresse awa yango na ye nde nakutana na yo papa naza vraiment mwana na yo soki kosunga ngai eza malamu mingi na problème moko série ozomona na bamwa mobali na kotambola mais naza na problème moko série kati na ngai nazala papa e problème wana namonaki ngai moko nakoka kogérer yango te yango nayaki nayepa na yo omoya kozwela ma solution na problème nazala yango nazoseneza parce que na taille droite na droite na taille na gauche namoni vraiment place nakozala solution te e nzambe lokola amonana te nazomona nzambe à travers yo parce que ozamosala ya nzambe kosunanga vraiment na problème makasi nzambe apambola yo nzambe apambolo makasi namona bato ebele na mokili bazwa baproblème na place baluka nzambe to basali ya nzambe bakenda koluka banganga bakenda kokota na baloge mais yo comprendre ke na pasi na yo il faut luka nzambe nzambe azoloba na bapasi na bango babelelaki ngai nga nzambe na yandolaki bango na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 nzambe azoloba moto nyonso ase confiake pa basali na ye nzambe alobi asalaki bato wana balonga o baza ko se confier pa na nzambe nzambe aza ko affermir bango pe nzambe azoloba alobi yango bien mutu nyonso achake like pa na nzambe azaka jamais confondu amen ya momoni na psaume 25 makombi ezoloba na biso David azolobela omoza très important ya nzambe nazwi po moi na nyonso nakabi yango epai na yo ko permettre te na yo ka soni ko permettre pete banguna na ngai balonga ngai amen moto ya kobitika pa nzambe nzambe atika te banguna na yo alobi ata bazobuniso bakomisi makasi na suka nzambe bongo ya telemaka kotala kana zotala yo molimo zoloba nango za na ba problème epele eloko kosunga yo eza kaka nzambe na losambo Omar Ozan nani ozambala moko toke même pas kolonda oza kuna besoin ya koyeba te oyembala moko Omar non tokele ni ndako mobali na quoi oyoki Omar les papas des beaux garçons en fait ça pété à solo na banda on modèle à bouger mon bébé ça à bouger afin de parce qu'apparemment il a salité ah on a raison il y a rien au Cameroun n'a pas na on a Cameroun on y est bien là vous de moi c'est ça wana bomwasi te kwa mama wana bomwasi te mpo na nini parce que na ebele nzoto oza nango soki osangisaki yango na bomwasi ebele mobali akozwela ombanda te aza papa ya bana nga mibale beau garçon na cancer et naza na besoin chéri Omar mais yebisa mama bana azaka ko mama est-ce que ça problème hein franchement ndenge na maiko
encore comme maman peut les gens on était fois accepter encore. Et ça normal les gens chic. Garde! Garde! Ouais, c'est là mon casa. Allez-y, allez-y, allez-y. Papa, c'est lui dans ordre. Allez-y. Dina, bon ça c'est un magie. omoni ke baza eloko kosala te po baza bagarde na yo baza peyaka na bini ya bapropre volonté nanga dina bolanda boyazwa $100 bozwa 200 100 ya bino 100 bopesa ye Pakoba, bomolo. Boza bien. Bien, madame. Kala mingi te, biloko na bino bakoyiba. Yako yiba te. Ngana komona pasi yako yiba. Oyo koyibunga. Mopaya za su. Okay. Kala mingi te, biloko na bino bakobunga. Bokolela. Mama ya niso ekobima te. Ete ya bino ekoyela bino. Bokokupa. Mopaya. Zobao. Kuku. Koko na yo. Eteli. Yango na sali banda bilango yako buka. Oyibisa biloko nyose yibaba. Mwana, soki yoko turumbola ngai. Ngana baka na mboko yo ngana sali mokonzi. E soki bino bosali na beso ko bunza bilango ya ngai. Obi biloko ngai bunga. Bino ne bokolela, ngana kolela te. Koba. Maya ndisi ekobima te. Biloko na bino ekobunga. Kuku. Ete ya bino. Tika ko ba biro be lo be ja ko ba. Ete ya be mama. Tokei tokei. Na biso ekotela ni mama. Zaya kama kuna yumdo aza kusumba wana na bilanga. Dala ke ko longola ka baba na santé na yo. Okolela. Ah miss. Ekobima. Natalo monta kolela. Yoko na bino bakoyiba. Ya mama ne bakoyiba. Ko mususu. Tolika te o panza hati jengi to kolanda ka yeti wapi. Koko na tika ye. Yo, tika ye. Tata. Okuma ko ngala bilamba na biso bata. Bakoyiba tata na yo. Yeye ndio yako solo yiba. Apekisa biotika kolanda mayonnaise pas bienvenue ngunda. Mama na Daniela kuna na Niki. Mama Daniela abenga kanga yebisa kanga. Me kolanda te moto boy yako sumaka na bilanga na kusumaka sante na ye. Toleka njela toleka kuna landa. Tole te na kokote na. Na tulu ngokote. Na yako ni na kokote pe ngonga nganga na misa bato kisanga isonya. Na yako ni na kongangela. Na ngangela ona. Kelenza na. Oyo ojaka kapelo fumu. Na kenjela na ngai. Boni botoko. Na balo ko kebe na ke kuluka mwasi akufa liso. Na ke mutaka. Tika tojo. Yaka seri. Yaka. Oya ngabo. Na ke boy. Atika. Kotisonyo so. Singa te ba mota sala na ngai. Okolela ni na mboko bilo batata bilo basala makasi te ngai na kosa bilanga ngai na kolesa batu na mboko ngai na kosa makama ndenge dikamuli soko bika ngai na mboko asipa te ko ngakela ka sundena kolela tata no ne moto kolela mama na akolela biso ele ko teto jana makamo motu sa kolisa batu tato jana bata kolela osala tito mo osala na ye na masoko ngai ke
ngai mwana moto sala na sukisi ye sasa moto mwana moto sala na sukisi ojaboni koni bapekisa kwa wapi sasa tole kanjera wow Sembole misona ngomba esikalo ikolanga ekouta kaina sembole misona ngomba esikalo ikolanga ekouta zamboyo elikiananga makasi nanga yonde okufelaki nga mpona mama na nga na sembole miso na nga na ngomba esikalo biko na nga ekouta ngai na sembole miso na nga na ngomba esikalo biko na nga ekouta ngai na sembole misonanga na ngomba esikalo bikolanga ekouta zamboyo elikya nanga makasi nanga yonde okufelaki nga zamboyo elikya nanga makasi nanga yonde okufelaki nga. Papi, pourquoi, papi? Papi, est-ce que vous avez abandonné Nanzela? Hein, papi? Maman. Na banzema nzambe na yoka yo yimba te. Lelo comme kolingo lokani yo nzambe. Hein, papi nanga? Na comprendre eloko moko. Mpona problème ya mama na ngai moko nakokoka te. Ifali nazala associé na nzambe na nga. Akotela nga. Abundela nga bitumba oyo parce que ngai moko nakokoka te nzambe nanga kotika ngai te maboko ya banguna ngai kolosunganga bango bakoma koloba lobiko na ye wapi tokotala soki nzambe akosunga yawe telema yosala katika kotangisa mama ya miso papi mama na bino akufi te mama na bino azali papi pour le moment je suis là naza wana mpo na yo na nyonso chaka boyete unacha boyeni tozana yote bozo tibule sani soki nazosala boye nazobatama kaka mpo ye moko yebe makambo mboka na bino omoi sikoyo bashinga nalingaka te oza bana ebele yo ningi tobotaka mbe nayebi te tobotaka petit Christian na berbish na Christian basangisa ezala ndeni Chris berbish tobota Chris Bell saka kitoko na ye eleke nyonso naotoke kuku yonisu yango yo nini yango bisika nyonso natambolaka fo mobali azalaka mayo mayo Christian nalobaki na yo biloko na yo ekobonga yo moko bakoyeba yo zala na ye yo oza mpai makambo likala na mboka oyebi te Christian zala prudent mais yo okoyibama kuku eteya yo mayo nakeli ziba oyamela mai kuna pamba zala mayele yo mibatela nakotangela okombo na yo mokolo koye Christian mayo kuku kasi chikoseka mama ezolekela makasi chaque jour kana yebisanga likambo bakoyiba yo babiloko no bakozwa yango
okoyeba mokolo kozala mopaya nayeba makambo donc nayebi tosa olukela ni kizengi nayeba te mayo yo seke yo olandaka makambo mayonnaise nanga na ngai ete eza kizengi makambo naloba ngai elekela ngai okizengi koloba makambo bongo te nongo nanga na poto mpo ngai nazalaki na Kinshasa yo tondaki kotindelanga mbongo gi makobo aloba moi soki olandi kizengi yo mpo kokoma kizengi non kizengi te lokola boye moto tozali bana baonela ayaka kolobelanga bakoyiba yo okoregrete boye na boye kizengi aloba makambo bongo oyebisanga soki nani komona ezaka nani wele kuba ayebisaka papa na bino nini makambo mbongo na bino amikotisaka na kati te ye aza mopaya Berbis komitokisa te mayo aloba na ye te etali yo na nini nabola ngai ayakuta biso susa ndoki Voilà ça, non? Tu es toujours avec les voitures. Comment ça fait quoi? Boban. Nash, maman. Boban, tu as moi, on a du beau soleil, on a linga bino mingi. Parce qu'on se va déjà. Je voulais demander s'il se plaît que moi. Bino nyo soda ensemble. La linga bino. Yoza yaya. Le kalate awa ozo silsa. Aussi ça aujourd'hui diplôme na graduat donc faut quand même que ça la comme ma bana na ndenga bien vie à boîte ou quoi et ça bien té tant bazo tala papa la bino bazo pese respect bamona ki abana boss parce que OK na place nyonso okekuta na batu nyonso na ba obaza ne lo côté donc bino mona faut bomi ba bomi pese respect moi si même mobile yé moko fois yeba komi pesa respect parce que ceux qui yo moko mi pesa respecter mon donc ça repese respect ça dignité ba somba noté tant les lots bozo si sa valeur parce que OK de bon mabe ozon sa bo bana kingande bana oma monte que ça bien nga elo na te ya bino boza na bolingo boza kam bozonga bovanda na ndako bosala misala ndenge ezalaka normal boye kola pe misala parce que ezali que soki lelo papa na bino aza na mbongo soki boyebi misala te eza problème na ngai oui ma chérie allez olingi kabisa biloko ya mokolo na umeni te mono Rachel Kabila mama banda televisenga mwa kometeki na bonga setinga na okele no ba opela ngakuna boni yo toza bien na sola ba bébé na ngai te ya ba Tantine Fa, j'allais profiter dans les prépas na yo, il y a Tantine Simone Paris. Maman Edina carrément na nata, tinde ba blog mona me na ndako. Dalingi maman bon wali bien konta ko mama konta te mama sa oui on va na ko fana likambo ni ufandisa ngai pe na vanda na ndako kufandisa ngai soki mwana kufanda ndako na purité ya mwana ngai je fais ce qui me plaît na kokoto partout pour eli ndako na mwana na ngai soki na kufanda isika kani na kufanda tele yo longwa bo kende kuna biso to kufanda musatire ndako mwana na ngai moto akoloba na ngai réalité po yo ndenge nga na yawa soki bite ngande na zoti kalawa c'est comment tiro kuma ko kela ngato te mwana ngawa kilo tio kela suba boti na yete bible écoute lobi ba para ba te ba nzambe ya se bible lobi mwana akokela moboti te akomela na se na moite bongo pilo atele melanga pona yo daringi pe pona ekpekese na mama na libombe sika ndako zali bomba nenga na yebite ngane pa milite na likambo nini ale nzembera ataki batambo talomoni yo ndo ozali wana moni mama olobako ena na prompti moni beko nengana roba siko ndakoyela ngai nasolana na mama abino tosatola pe tosolola bokanga mine le quoi tout nini maman avant de partir on signalait biso je suis dans la chambre ok mon frère ok déjà on va la signer merci maman je suis à la chambre komisa nzaka bana na liteka na liteka lokwa biso ba tutokota te toka ba litete na yo tina ka bongo mobile mo te atedi kayoka bozaka ka ndenge moko tina ka sabe na mwana na boza na mota ça on va te faire na bota ka décision mais moi eba na no bota na mama mobile so aka mobile ngana pusa mwana mama ngoyo banga etenga te
Ngamwana. Ngomsa conseil nake nga Omar. Kasi malo ba ya wana. Omar. Yende par rapport ya mobile ya mbongo. Kasi le bina mobile ya mbongo. Pour mobile fois zakala mbongo. Mobile fois personne qui. Ngamwana. Ma chérie, tout justement. Ya minini pour yenga. Ke mon côté ko Omar. Parce que le bim mobile est Omar azana mbongo. Mama. Ya biso bambongo yo. Wa mobile ya mbongo. Omar azala na mwasi na bana. Quoi? Mibala mbongo basi. Mwasi na bana. Mwasi na zo. Et tous on en a réalité. Omar, oya yo. Mwasi na bana veut dire azala mwasi mususu. Kangi bango. Na kangi te mwasi ye moko. Ai ala mali. Omar. Mwasi ya Omar ai ana ndako. Osakeni. Kuna dina mona ta musapi no tikale na munoko. Na mona ta mutapele na tikale na ngo a osaye nini. Eloko diko ya mwasi la tanga yeki tikale na ngo la zanga. Ma chérie na se défendre na tikale na musapi na ye. Na simbete. Alobi do na bimi na benga na bagarre. O na bengi ba ko bimisi ba ko keta osimbe. Parce que au monde a ce degré, il y a Omar, où il y a Méminaï. C'est pas ça. Aussi, il y a aucun yoki. On va pas le bénéficier. Dali ni ala lelo yo ko bi mananga ko yo. Sima ba kisi na ye akoma liboma. Kire ya lini. E ya lini ni kire na katanga oyo ka ngaite. Yo yebi passion nga na mona. Passion nga na mona ba tongola ngai na kela wa pete pona tsatemi na yo. Yo de ko tsano fongola nzela pe bale peno nyoso ba ya. Piero na taka ko sokola nzoba no ko ka moto musoko ka nga mama na yo. Piero zo ka ali ka boyi. Na ndako dali nga ko fanda te. Pe ko tali boma na kata soko ba dali nga fanda mo tali ko matali ate. Ça c'est belo kana futi ete. Oye ko tala biso ko ye ko ba ke dali fa la soa. Dali fa. Maman, maman, je ne peux pas quitter dans vous, ok? Je parle à maman pour m'écarter, ok? Maman, c'est ma femme, ok? Maman na ndako yo. Ngana ko bima wa te soki dali ka kangi sakane. Otika ko so maman ali. Maman, c'est pas normal. Moi ce azui, azor ko lobana makoma minene. Yango penda Omar azali na raison. Yango zo moi si mususu, azara côté musu parce que awe loko ezate, saleté, bagarre. Longba kuna yo pe mususu. Boni yo gube ka boyo lemba loka malemba. Atakuta ngo mwatanga ko beta nga to ko beta nga mama na timbo kaka to bunga to yoka na tula ntoto zile mebela ntoto pombe tino kuna de bela ntoto pombe ye lokote solution de nini solution beta ba ko mama merci angelo moi c'est mbali nanga siko fala kasi solution na ba le paye c'est ba boti après Ah, ngai soki nazala kinzamba yeba kobongisa makambo nanga nakende prison na place na mpo nanga kende pasole molangi na mutu donc mutu mpenda ekomitika na ye yo bimi maa maria amaria kuta silika ata banoke na yesu nekulusu boni boyeko boni yo ngolasa bato yo nani vierge marie non, ce n'est pas normal, c'est moi qui est normal. C'est normal, c'est normal. Eri normal. Nakobi matena ndako. Nakobi matena. Ezanda kunanga. Ezanda kona yonda kona ngai. Donc bon ça qui a pris mal à l'aise, na sorte. Nakobi kana ndako yo. C'est ma maison. Non pas dali ya kei ngai na bibi. Pe mama na bibi ndoko katenga keke de libela. Kama Maman sort. Bima je dis. Tu quand c'est là Bima. Pourquoi maman? Soyez pas la famille au Kawani. Je crois que Kawani, moi je l'accepte que famille est Kawani. Je l'ai dit avec le souffle, le dernier souffle. Mon colonel, comment la makolo et motomoko, je vous jure, moi je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Maman, calme-toi, ok? Ça va passer. Tu te calmes, ok? Banyama wana bazo comprendre. Mais ils sont maintenant de Niam parce que bazo raisonner. Mouton raisonnera a commis Niama. Voilà la conscience. Calme-toi maman, calme-toi. Calme-toi maman. Hey, calme-toi maman. Darling,
Tu te calmes. Oh, on m'a raconté ça, non, bon, moi, ça y est, on dit, ah, pour t'allier. Bagarre, Bino, Bino! N'a-tu qu'à voir, là, le blanc? Alobi que baza bagarde na nga pe ya ye. Ah bon? Oui, ba ye bien bien. Eh, on m'a li bandi, le la sanya foufou. Yo so ko mo bandi za li bandi mu ne ba ko tala malamu. Hein? On m'a za hypocrite, aso no somwe. Donc abota na ye, do bagarde yo zo lambe la foufou bazo ko lia, ba ke kuna ba lie, do ba olia double place. Ah ben abi papa na beau garçon, papa na tancer. Wana ne bana na ye. Okanya bakombo. Pona okanga bakomba baboga, sona batanzela okangi mais pona osala action kokite. En tout cas nga moni ngai na somba likambala. Oma ka osala le côté. Oma ni yo lokoza gube nga na action ko nga na mundu ba mongo. Nga na koma nga mongo na kata mokilo. Oma ni nga mwana mwasi wana. Atafanda na mapata fanda na sela olukae. Nakon, oma ni nga na opesa orezita na oluke na yebiseke aze le côté yo ba nino mari na pasi, oboti no mari, bala ni yo ya bote no mari ba leki ba no yo boti. Bala nini? Ah, quand tu s'arrêtes dans le bac, on peut se faire tout cadeau pour venir la journée, faire que notre sama comme tout. Bon, dis-moi, moi, c'est ma lili. Oui, bon toquette. Na bia mkonda kwa zala. Poko tabilo mnamno baba kolonda ute mkonda kwa zala. Maman. Oui, papa tout. Nazo luka mkonda. Bonjour tantine. Et c'est pourquoi? Je te look. Mkono je te look wana mnoni. Ya oyo yo. Te, na uke monte. Comment c'est qui Wana mnoni. Oh, tika kitoko na no mais mnoni wana zo. Oyo ki. Na uke monte. Tantine kotalo vraiment boye. Oza mwasi kitoko. Mkolonda pourquoi? Mkolonda kunini oluka? Ya mwasi to ya mobali. Yebike mobali azakate yonde. Te azalaka. Te ayaka. Apana bango. Ayaka. Ben sali déjà. Non non non. Eh ndako yeye. Mais tantine. Oza nani au juste au sami sanga. Mama, na oluka nde yo. O comprendre? Po courage au bota ki ozoki makolo ki ti ko ya ko luka camarade nanga. Yango courage na ngape na boto kwa ya zale ngombe. Alemba na ye, ngasiko na ye. Mama, moi c'est kitoko lokwa yo. Ondime bota na obana moko bo illégitime. Hein? Bana oyo papa na bango bala mama na bango te. Oh, mutu ana zona mwasi na ena ndaku na bana na oya bota bali asali alatisi alias to bana o lelo soki liwa bakotanga bango bakotanga ba omi balete. Hein maman? Et toi tu l'as fait. On t'a pas donné. Maman, je débordé maman. Non maman. Ce n'est pas ton problème. Maman, elle a bien dit que c'est pour moi qu'elle est venue. Tikaye abimisa nyonso o ayeli. Maman, elona yo yebisa yo. Wa mosi kitoko, wa vraiment bien. Moni te, pourquoi olanda mobali o azala mwasi na bana? Pourquoi olingi ko bebisa couple moko o ba bandi na bango na pasi na bango ba ko yo yeka po bomengo, ba zo yonda kwa bien, ba tsheli hospital na kati, ba tsheli TV, o yo kata souci te ke moninga na pas zo souffrir pour na boli. Yango souci na yo? Oui. Ah bon? Yango damboli na samo makasi zo transport biso mutoki. So mulunge solo ngai. Ndemo zo bimisa wana. N'importe quoi. Na yebisi yo ba tika mobali na camarade solo ngai mutoki ngai. Ka mobali na yo. Bo oya kolobela camarade na yo. Dans la place na ngai, il fallait yo. Dans la place na ngai, il fallait ça yo. Oh, et ça moi na kolingo ma te pa o ma za mobali ya ko nga. Azape baguna yo te. Oui, ya baguna na sa baguna nga yo pete. Kotalo kaka boye. Donc d'abord te ba mabe éducation foutie. Yo no za d'éducation yo te mo yaki kuno za ki d'éducation. Mais oui, moi c'est mon mari. C'est mon mari na droit. Na pe mobali ya ko nga. Na kokot ndeko te ko bokisa ko lobate. Et so camarade bo mo changer para kinde ko. Ah, falolo ana makata ko lobate. Oko changer. Na na yo ko changer. Au côté à ma Maman na leta. C'est mon mari. Na ko zala na ye jusqu'à la fin de mes jours. Eh, ton mari. Oui. Ton mari. Oui. Maman, c'est fini
C'est tu n'as expliqué maman. Mal éduqué. Mal éduqué. C'est fini déjà. Maman. Des fois, ils se font mon soir d'abord, maman. Et ça fait quoi? Même si elle crie qu'elle a un Ndumba, ça fait quoi? Vous ne pouvez pas comprendre que c'est par rapport à la jalousie? Ma voisine Bayoka, est-ce qu'elle a un Ndumba? Ça fait quoi si elle crie? Je m'en fous et personne. Et c'est pas vous de relaxer que maman, au salaboye, au sabo. Mais c'est pas poli, maman. C'est à moi de vous orienter et non à vous. Ok? Ah, disparaissez. Laissez-moi tranquille maintenant. Je veux voir personne ici. Ok? Ne cherchez pas à réveiller tous les ancêtres dans ma tête. Ok? Maman, c'est pas normal quand même. Yo, c'est pas normal, non. Maman, s'il te plaît. Merci. Un instant, puis le fait qu'il chasse vous avez courageux vous poignet. Mon bal a balioté et l'autre côté, mon bal a l'ingio quand vous coûtez une espèce de nzela au kumbi bisaka na yo oyo kokota libala maman. Un instant. Libala vous bisaka ton timiango. Mais au fond, on a bon teko, ok la sabiso yo mutu, on a maman mutali boma. Oh, ça n'existe pas boma ni surtout la qui se ma foule de taille. On quand la kata ndako. Ndako c'est tata na yo. Déjà yo. Où est mon ben nous décision ah ouais. Ya na ngai. Là il y a pour bal na ye. Na zone loba la kota bureau. Maman koko sa kolela te. Pour la kota la pene na hôtel la boy. Na munene no bozo moza oza mokola bureau. Ndeli. Et autre la nene. Babala au pété. Non, c'est que non, on bala yo. Quand la biloko na yo zo pas la bino. Boniko. On a pas osé la papa te. Famille ça raté. On a pas raté. Famille non, mais awa, mobile no ye yo. Famille de quand on a autorisé. Babala ye, babali. Nazali. Ndako eza biso. Nazali ya biso kuna awa te. Maman, on a ndako. Au fan de radio. Mais pas la paix. Nako bala na yo pesa ni solingi na yo sala na soni na yo wa quand non pas pour la yo yo même si non pas pour awa yo na camarade no maman omoni ndako omoni ya ko osani solingi omoni ya biso azala na yo adaya na biso azala copine yo mususu akosi yo kasi kosa ka yo ke akobala yo ozomi kosa na munene no oyo olexela mo r awa kaka ya pambo yo ne munene na yo mono fana ndako bapaka yo kudeka ndako kuna dibala o nanda kuna dibala babali ye ata ya ndako nepa mbali ya biwo akobali nanga vani ko oh ngaso na biwo ngana mobali wa mwasi ko na biwo te ninga za boy pona information no yeba te ya biwo na akobali mama nyos dezo sele yo ko to ye ba te e papa o wa ko sa sala basambla kuna ye makambo nyos non yo kule mutu mapasi ndenge olekisa aire na yo awa na ndako ya yana biso mobali aotikalaka na ye kobala o te donc zwa mama na libomo so ozango osa mayele oyoki oyo nga nazwa yebiso na biso okonsataki moninga na nga mwasi mpo monene oyo naomona yo ntango kotulaka ana kati na ndako oyo babali yo te ya mpe roi bima mabe na biso mpe bandeko na basi tobima mabe ezala toyebisaki yo te zwa mama na moto liboma olukile kote soki se mpepe kaka yo soki telema kaka yo soki fulu mosu ya monene kaka yo mama na ndako oyo te mpo jambi okoye oyo okabola famille ya bato nde nini oye mpenza oza laise okaboli no famille ya bato ozomona mpenza na baboti na ye na bandeko ne bayaka lisu awa te ozomona yango normal moni yo na pesa 48 heures na yo na mama na liboma okite ndako mpona bika yango wana sena mbali na yo ekisenga na yaki mokona lobaka na bino boye mosala eza tata mpe mama engelakisa nini soki lelo ta papa aza te mama aza te
Mais ce que je sais la moussala, il y a un de vino mobile. Le boyété, réseau PC, exactement la sens T. Exactement la sens T. Nakende ko zo mai na nziba, nakende ko zo nini loko boye. Baninga basalaki. Oye makamto zo bongisa. Le loko ni zo sala bien que le loyer, le boyété. Le loyer, le boyété. Te molakisi, ezala ne mabete moni biso to ba bilenge. Na ndako tozalaka biso moko basi. Donc avant to bima to ya répétition faux. To si salon na ndako après to ye. So moni ndeti to yete c'est que musala na ndako eleki poto kende zamba to buka bakoni to ya to lamba. Donc esenga bongo. Ouais omba, on a raison te. Po biso pe toza bilenge na mandako na biso. Mais na sala ka musala pa na biso na ye. Bongo biso toza ndenge moko. Okuki koya musala rita. Na koyi kozanga ndeti. Oui. Molakisi. Okuki kosala musala opeki mai osokoli bulamba osokeli lizima osali nyonso. Mais koya kozanga ndeke oyete ezande mabe. Mboga za kutambula ye bana wana tara ndenge ba bwangiri moko na njete wana koka ka santimate wana ye wana na njete wana metre nya bawo yango banda koloba mutu nyonso oyo eza na pesi bino maloba suka na ngai yango soki oye oh c'est quoi ça? Beaucoup fini na bino mesolo buza kumona tekereni yeyo aza deja pembeni na bino. Mbote mbote ya misamitu na bino. Bovani boye nayoki ata mbonda te mboke vani nye bovani isika moko likambo ezali. La reine, tu vas nous répéter. Si vous chef on a fait un conseil, vous avez dit fokolinga musabu sakiza musaki toko neti ngai soki navani na ngwende na ngai nayoki bino sika bobetaka mbonda ngai bitara bana na ngai bana kitoko baibi peko bina mabina mboka eza malamu bokotini na musabu le matiboki makate bifuta na bino kozala mo maître na bino aya na ndako yako za bino ata mwa ba orange na bozo papa les monstres boni okisa uzama mama na zama la yonde kuto yako la mama malala nakoya okay merci boburo merci papa yo mboka oyo ezali mboka ya bajete yo ayebi papa papa oya papa bomela mibale malala yo koso yo za lukoso makambo kitata umeni yango tiawa boyoki isa yo kokende kozwa nini wana biso napesa bino déjà programme tozozonga kuna tosilisa mambo oyo lelo bongo lobi totala mambo oyo tosala Toi, un truc comme ça. Venez d'où? Vous venez d'où? Vous me regardez comme ça, venez d'où? On était parti accompagner Yana chez au grand marché. Ah bon? Donc, na moni bino boza sur la maturité, hein? Donc, dans cette parcelle, na moni bozo quand ça t'a enquêté. N'est-ce pas, que ça soit la dernière fois Boubi Massal qui ngaleba? N'est-ce pas? C'est ça, papa. C'est pas vous, l'autre fois Boubimi, pour qui on s'en va des ondes là où vous étiez. Hein? Hé, Tchonga! Yo bien. Hein? Non, c'est pas crédit. Non, il y a un engagement. Nazala Bazonga Boy! Dis, écoutez, vous toi, à dater donc je tout mon content qui croit franchir barrière voilà. Surtout Bino. Surtout yo! Pas maman, surtout yé! Même à ta souki! Et comment on a bandaki?
Surtout toi. Est-ce que ce qu'on a? Quand même, maintenant, pour le temps, nous avons et comme nous avons surtout, nous avons déjà baby, balikin la bataille. Binom Satougo qui va très bien, je crois. Mon colonna Goya, la coutillette, vous aurez des problèmes avec nous. C'est bien saisi, messieurs, ok? Mesdames et messieurs, vous êtes ici chez moi. Il n'y a personne à un endroit à réclamer. C'est ma maison. C'est moi qui fais la loi ici. Et non vous. Allez. Mais papa, moi je vais promettre. Mais papa, tu sais plus au mais je t'avais dit, non, laissez toi accompagner Yana Chan. Pourquoi tu cherches toujours des problèmes? Tu es trop barbare. Monde balobi na bango, balobi na nga. Ala ki soma haki. Yo ko ndo ndi ki ko ma nyama nyama. Oma, toko ba bidon te? Ba bidon c'est toko na toko mbaka. Yo banga mai boye ni. Baby sisa. Okena ho. Kena ça. Baby. Omoni yo. Ndenge na lubano na popepe ndeto na mai. Eso la moni ki. Omoni ndeza wana. Baby chitika no bamambozo sa. Na sali suni. Chitika no bamambozo sa baby. Ekomika mboka nyonso. Zamba nyonso. Yona Christian. Oh, buba lukabe Yona Christian. Ozobe Yona Christian. Ozoelanda ta mibeko ya mboka te. Maman, et comment l'état? Maman, attends, tu sais que ma maman. Bon, ça va, Nini. On dit que c'est un comique, pas problème. Bomba, pardon. Vous avez un problème, non? Vous avez un problème, Christian. Vous avez un problème, mon touché. Maman, Mboka. Oh non. Est-ce que tu as un Christian? Bébé, c'est là, yo. On est là. Baby, on est là. On a un problème, Zawana. Faut que la mibeko ya mboka. Faut que Zawana. Na mboka. Mibeko na mboka. Bongo gani ndaza na balaka te. Abota pete. Yo mona na mwana na mobali. Omona na mwana. Yepeta masala kaka ile. Tika na ukoloba on est là mbebe ko landa yo. Tika ko loba. On est là. On est là. On est là. Na peso raison. Ndeni. Ndo ibisanga ke o Marina na on est là na omba. Batiela ka Christian libaya. Okokepete. Moni na mboka siko etalinga na Christian na problème ngo nini? Etali biso na problème ngo nini te mama tolobi nde etika. Ko mibeko ya mboka elobi ke bokoki kukuta na mwasi na mobali te. Sakotika te asa bolingo na ngai. Na susi na yo baby. Na susi na baby bino. malamu baba o bapesa ka baninga muninga na bango toli. Yango wana nde biso to sala. Loko mabe ba muninga na biso. Toli na mobali na nga bopesa langa toli bokomi na. Baby, abala yo. Mama nanga bomolo to mama nanga enani. Totoli soka bali yo. Te omba. Omoko telemela pe. Okomba nani papa nanga ko bato mama nanga bomolo botelemela ngai. Na lingana lingana nga kaka te pona mnaola na mibeko ya mboka. Mibeko mboka tele nango pe loko te. Na ndele nini nango yo loba. Ah, ole. Merci Barney. Ok, laissez moi. Non, qui vient sur le vie comme ça. Non, qui vous met à la télé. Problème T. Hein? Tu as des soucis. Non, non. La nyonso te ngai en tout cas dans un souci. Nzamba yebi. Reste nzamba yebi makambo na soza ozo les katé. Ayebi très bien, mais ils en ont temps. Ils en ont ça la libéré. Merci. Et comme ça même pas. Hein? Merci beaucoup. Ça va. OK, au revoir. Au revoir. C'est bien. Merci. Nzamba za na yo. Pardon maman. Pardon, Diamant. Vous êtes drôle, hein?
mata lelo biloko mata oluke komata ah bibi ah oluke komata nje makasi bongo ozwi chaka na mata chaka na ndio sana mata ah na mata na mata yo mata ngai na mata mtakilo bongo chaka chaka oh. No te van a pensar. Na bondera. Na bondera. Na bondera nga. Baby suana. Tiri magas. Ai tiri matuki. De tambala na mtu. Amoni yoga na mboko. Mboko, wasu mswaga ati. Ba meta. Wasu mswaga ati. Moni yo. Amo tema nanga. Vinanga. O bien na ngai. Ndio unaamua boy. Tana ina kin papinzila. Alors bah on y a ça. Et souvent la vie n'en faisra toujours bien à bien. On est toujours yo. Il faut allumer. Il faut toujours devenir belle biche. Ah. Tu sais pas il va te faire quand tu vas il faut la bande. namoni ochange namopina lelo vraiment changement ekote oyo naisama makasi tozakasi na nkolo moni mutu akangami na yesu masiya azalaka toujours bien premier soin ezalaka du cœur yo boye bien te oyoki bien makasi ya nanga moko mama bien yaya mama zali j'espère boza cuisine ma petite sœur nayebisi yo toyaki na église après église naki ba pasteur kalingi ezalaka ke non kaka makambo naza nango nga moko esimba nango te soka nzambe azala na ngai nzambe atiela biso banzambe oyo aye moko aza bagénéraux na ye ya molimo mosantu paster na biso atia wana paster mon cœur kaka paster aba lipakolami na nzambe nga na okota jeune fille moko bazokota tokutani na tosi bonjour yebalobi bonjour nabi pardon yebalobi pardon mais la senti eloko moko kati na nga eloko moko boyi elingisi nga makasi elingisi ngai na papa afei wana mwana mwasi wana sotali bote na ye mobimba ya mama Emili Nzemba motema ya tous pepelebetolo nayebisi yo ke no mwana mwasi wana akotina non nani yango akoteli ngai yosu na kati ya motema boye kasi lipasa ya mama Emili Nzemba te ambo nakutani na ye boye bakokala makasi na Emili Nzemba motema tous pepele ya betolo okutani na ye wapi epa paster mon cœur bon otokomosambela totombola yo moko tolotikinga totombola biso mibale te yaya mbotolemaki ele msililongalanga moko ya sutala biso mibale kanto totokutana na ye te bongo azwi na ye otambola nosu ndeni azwi deja motema ya motema na ye bongo otambola nosu ndenini ye nakomi kobeta masolo ndenge akutani na motema ya motema na ye akobwakisa yo ye nde akokoma pembeni na ye mama nani kutu nalingi ye te me kokuta na bango tokutani nga na ye boye nakina ndoto epanzani ndoto eningani makasi soki nde basali grâce mpena ke non apesi nga motema esalanga bien makasi yaya nanga moko courage wapi ya boyebi te yaya ebanda mokili ebanda nayeba ye ke nayoka abekela nga lisolo ke mama nakutani na mutu boye nanu te osambela malamu osambela malamu na biso mama azosouffrir makasi mwana mwasi wana sentiment na ye so alingi ngai nayebi te tiango na bapriere lokolo ozwi ye na nzela ya priere
lokolo osolola naye avant pusana pembeni na yebisa nzambe kokisa posa motema na nga ata mpona bongo te mama yalanga bogardine bogartina kati mama nanga na kosenga nzambe asunga bobalana mpe soki nzambe asungi Nicole Boa mwasi ya papa ira ilunga oyo asalinga nde naza boye tano na makolo Nicole Boa aza pe nini aza na Suède avant akuje akalkile na likolo en tout cas moi mwasi oyo soki nzambe asungi bobalani ye moto akoparene bino ye na mobali na ye ira ilunga donc couple moko efanda batambola na kobanga nzambe bayebi lolenge ya koteya motu bayebi kolakisa ndeni boki ofanda na libala mwasi na mobali puisque bango moko bauta na bitumba wana babundana mpe nzambe alongisa bango bakóma na maîtrise bango wana bakoza bapare na bino ya libala oyoki donc naika rapide awa nalia mpona kende kozwa bakoli otia Babson Madoda Jumo mokonzi ya Genève donc Babson Madoda ye bakoli na ye ezalaka danger oye moko ebika baforme nga na beta ya mimanga tolia mpo moto kende na eloko asala te biso tolia nanu mosa tokende epe ozamo bapulama mo mikena Alors, ifete naza na ndaku te natiki bukilo na ndaku ngai nake nanu pa ya Pierre pa Pierrot acha mutu aliboma na ndaku te mukulu tukutanaki na mobali no awa René mukulu akasakota na famille René mukulu mukulu awa dok bakubengeka mukulu tuzala na bango na bamama awa nakurappele nake donc fo nabuma mutu kuna d'accord nakuyebisa nakupesa rapport wana nakupesa Pierrot ok